Bonjour, bonjour partout dans le monde. Bozui Libakwa Kolanda Biso. Ah, tu as un hôpital du cinquantenaire, dans morgue du cinquantenaire. Tu es vraiment qu'on soit image ya Chiko Pululu. Artiste et comédien na Biso, ya Congo, ya Koufa qui a tiré Biso pendant en décembre. Cornae et Bimi Lelo. En tout cas, vraiment, tu as un pour na tous image. Vraiment, on a artiste baza déjà, ba comédien et tout et tout. Ba ko exposé na stade Vélodrome to kozala na Biso nyonso. En tout cas, na personnalité TV bokozanga te ba news bokozwa kaka. En tout cas, merci beaucoup to kutana kaka. Merci à Bouta Simakana papa poto babi maman Doris. Maman Doris les la personnalité TV fou mon gaz. Maman de moi en tout cas merci beaucoup. Tout ça awa to soit vraiment bonne image ya Chiko Pululu. To se retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup. Vraiment na loben na bino to soit ba image kande na loben na bino to ka hôpital du cinquantenaire. En tout cas na moni Pecops na moni Pecops en tout cas confort Pecops, en tout cas, allô, moi, Pecops, bonjour. Bonjour ma chérie. Ouais, tranquille, Dieu fait grâce. Vraiment, Pecops, si vous artiste et comédien, le rôle à Chiko Pululu, en tout cas, tout le monde est dans l'hôpital du cinquantenaire. Vraiment, relation de Chiko Pululu, les acquis, normal, relation à boulot. En fait, moi, je ne suis pas comme les autres. Batutu, Bazara, Somtakouf, t'as commis pire, Kati, tout et tout. Moi, c'était un grand frère. Ceux qui ont la chance. Ou encore occasion de Koutane, ils allaient dans le caca dans tournage. Donc voilà. Vraiment, au Lobani, pour n'abattre comme des musique, Bazangi Moya, la Pululu, image, en fait, on est ensemble, de loin de près, tous les la caca. Tous les la Pululu, il a télé na biso. Tous les la na comportement na biso. On est bantou. Tout ça bantu to ebi ndenge moi matangi za kata le ko modernité to changer yango parce que kala to za mona pena moto so que le papa ka OK matanga li papa su ka maboko na tout et tout mais du moins aujourd'hui ce n'est plus le cas to le na attitude to la polo na nyoso to tika parce que après to mona tamo bat ba bunda bat ba osani to le na nyoso na biso ya biso to le lango pululu et je profite de cette occasion le balabato pululu a kufi sans pour autant assigner ata moi sino balala nembe tout moko pour dire que to za mitema to bongo la mitema to changer na bité pululu ki motema mabe non je pas dit ça parce qu'il y a des spécialistes au bazara toujours autant la biso pour ba interpréter to ba déformer na ndenge na bango pour dire que son asala ki éléphant moi mabe na za na courage ba excuse to ebité ni pululu la na motema tam ça za lo balobi na ça mutu mo boye tam so zo nyongo no to na ça mutu mo mais du moins il n'a pas eu le temps. Dieu le maître des temps des circonstances a bengi pour le temps où il y a lingaki. Donc voilà. Merci beaucoup Toza Kanabino ici comme en hôpital du cinquantenaire. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour, merci maman. Vraiment tout le monde est artiste et comédien vraiment au na quatre hôpital du cinquantenaire vraiment ma to kabula ma nabino presse nabino ba comédien to ça ka pembe nabino to kabula ma nabino en tout cas relation on a Chiko Pululu les aki ndenge nini bobaki kaka kokutana na ba tournage to ndenge nini. Non, Chiko c'est un frère, c'est un ami to za na ba kin ba braza par-ci par-là donc il y a vraiment master. Il master, vraiment master. Donc, il y a vraiment master, autres gens bien, autres gens solana est bien. Il y a des collègues de service, mais il y a un master. Voilà. Vraiment, tant que mon équipe a bengi yo liwa pour écouter la ki wapi na matanga to écouter ko na ndaku to écouter ko place ni écouter ko ndenge et ça que ndengo ka pour la kufi liwa pululu écouter la ngana mpongi ba bengi ngana yambi téléphone boye o pululu akufi nga bikutu o Isabelle excusez Isabelle oh na benga boye na sala boye o na confirmant pululu pe akufi donc paniquer passer na motema mais Zambeka mutasali ke Pululu ko pema donc rien à dire. Est-ce que Pululu on a belaki yo kaki li solo ke Pululu beli aza malade tondeni. Natikala koyoka eloko moko te ke Pululu abeli Pululu nini non Pululu ezaka brusquement pam Pululu atiki biso. Olobani na bandeko baza musika ndeti ba Janifa ya fonga ba comédien ba venanga ba banani ba Ans Luzolo baladi chef ba tunyoso o ba libanda ba comédien ko kolobana ba ndeti ni ouais ba collègue nyoso ba libanda ba za ebele makasi merci toi de contact na bango to solo bango pe lelo baza na Paris place mo ba olala wana ba matanga eza na Paris ba comédien nyoso ya libanda ba kutana na Paris ba olala wana lelo nde biso pe to olala mo pe ba olala
ba panza na lobby tant on se peut to kokunda. Donc merci na bandeko nyonso o bazawana. Donc c'est un peu ça. Baza pema bon moko bondeko bolingweza. En tout cas, okoki vraiment donc na yebi kuteni na koloba. En tout cas, merci Karapenda pour ces amakas. Merci beaucoup. Ah, tout ça quand on peut-être du cinquantenaire de deux semaines nous zwaka ba artiste et comédien. En tout cas, tout ça na Papa Loulé. Donc Papa Loulé artiste et comédien, ya munene ya makasi. En tout cas, on est là. Bonjour Papa Loulé. Bonjour mamie. Bonne santé. Ah, Dieu fait grâce, hein. Malgré tout nous sommes éprouvés, mais Dieu fait grâce. On est en tout cas, vraiment, c'est moi pour Loulou, les gens qui ont dégainé, écoutez-les qui ont placé. En fait, Sangapoulou, c'était le matin, tant nous bima, n'a qu'un footing. Ba benginga, oh Poulou la koufi, oh, na comprendre, na moneti, eza hande baloba ke, oh, et là au moroboé, c'est le gars matou, il na comprendre, on a zonga boé, na insisté, na côté les réseaux sociaux. Quand j'ai vu ça, vraiment, j'étais vraiment parti. C'est un ma bémingi. Vraiment, maman Doris Le Mayo Mozomo na 40. En tout cas, vraiment, pour Nasiko, il y a pour le Bozala qui ndengeni. Bobaï Kokuta na kana ba tournage. Tout Bobaï qui a causé na ndenge au monde na kana TV, peut-être les grands na TV ton ndengeni. Non, il était pour moi un ami. Maintenant, na donc si maman m'a mis beaucoup fil, il a raison. Maman m'a mis beaucoup fil, mais poser cette question-là, il y en a beaucoup Bola qui ndengeni. C'est maman m'a mis beaucoup fil pour nous, là, qui camarade nanga, collègue camarade. Mais malgré tout, on s'est séparés dans le travail. Lui, il était parti quelque part à Sali Toupnae. Moi, je suis resté à Simba. Hein? Je suis dans Moutieni Yo. Yebi. Car en Dengwana, il y a un moment et comment il battait mon copain dans le monde et moi qui moi passe. Vraiment. Et bon, aussi, bino affaire avec Niani, ndenge bino pour nous, lazaki na morgue, bino boke kinga kati. Ba diaspora kuna en tout cas, ba sepela kite, ba na kanda na bino. Oroyi ko esa bango ni na moment oyo. Te, ba ndeko na biso ba diaspora to ba ki ba limbisa. To senge bo limbisi, to za batu te, to za ba santu te. Erreur que ko salama. Lokola erreur et salama ki. Et quitte bolimbisa biso to ba santu, hein? To kenaki kinga kati pour to bina, objectif c'est ki to bina te to sa boité te. Et ça ki to kei to répondre na rendez-vous à maman et par après le reste to nga to e ba prêt, hein? Bolimbisa, to senge bolimbisi mingi, bolimbisa biso. To l'entendre obsèque à collègue na biso et ça en bonne et due forme to le laye to kundaye malam. Et bon, on se compte na artiste comédien basali banda, bas organiser ki ndenge nini. Ndenge bino na bango bosola ki bango bosala matanga pour nous ndenge nini. Jusque là, artiste comédien basangani libanda, ils a sous ordre il y a namoni président biso Korodian Zombazali, batu basangani déjà, mais total là corporation na bango, je ne sais pas leur programme, peut-être va renvoyer biso à Sancerre, va expliquer biso programme na bango ndenge nini et zo salema. Vraiment merci. Loba. Bonjour. Bonjour maman. Denis santé. Ouais, trop bien vraiment té. Ce tobi santé bien c'est to aussi. Pas si vraiment ça donc santé ça bongo bongo. Sango yaliwa pululu écoute la ki wapi et soit ki wapi. Ouais, sango ya président Chico Pululu tolo ba bien écoutez les ngana kin. Mais après le lobby, on a voyagé qui donc on a vraiment tant mingi rosana matin gâté. Maintenant au bagi loko ezaki musala mtebendenga j'étais obligé à faire l'effort pour que nazala ya on azali parce que wana pena wa ki yaza frère donc wana ndeko wana pangi. En relation na bino ezaki ya ndenge nini? Relation bino ezaki ndenge boye ko kuta na ba tournage au moins na TV. Non, Chico Pululu lui a parlé. Chico Pululu lui a parlé, c'est vraiment un ami, bah tu vois même na compte Facebook nanga, na ba statut nanga WhatsApp, ba photo nga na chakeza ba photo ya leloté, ba photo qui date. C'est-à-dire c'est vraiment un frère de la maison, aya a contribué à na carrière nanga, a pesaba na conseil, a pesaba na toli et puis nga mo pa pesanga ba conseil belé. Donc c'est en légende qui vient de partir en fait. Vraiment batu oyo sko bazali banda ba diaspora ba cycle bino ba comédien parce que bokena kinga kati. Vraiment na minute oyo royi koloba na bango nini. Je préfère me taire dans ces points. Na mambolo bate. Voilà, parce que nga déjà nazaki te pour nazaki libanda mais ba opé bazaki ba ka bande ko nanga ba opé ba lobaki bon les lotolo baka bolimbi si po bimaki moi mabe na ndenga bongo mais bon moi je préfère me taire. Merci. Ntamtaza na banzela na ye. Soye mutakufi ezaka bata théâtre te. Ngapa na koza na tamboli nanga na banzela nanga ekanginga na kei. Te na opes exemple. Non, pas exemple. Donc, c'est bon. Donc, ni vraiment au joie na pour nous marquant vraiment au centre vraiment que pour nous la joie. Mais tout ça fait mémoire makila na ngai.
makila na ngai tozalaki bana ntsakala tozalaki bana moko ba désordre bantsakala basala makambo moko boye kala eye kozwa biso bana donc Pululu ajoua na façon moko l'air asisi mpe donc naseka na scène l'air asisi napesi ye mbote producteur kuta komosilikela nga gabe nini yango loko ojouaka te boye donc naseka ya kosakana te donc abimisaki makasi nde nyonso. Oui, toyoki ebele par rapport à liwa Pululu par exemple toyoki to balobi que non tokaki pe mo interview ya ndeko moko comédien lokola yo tokotanga kombo na été alobaki que non Pululu ba négligeaki ye ba bwakaka ye ba comédien ba négligeaka ye yango et ça comédien néglige mutu te et ça like azonga sima parce que comédien nga net na zabo comédien on néglige nga ndé ponga mona comédien bo comédien néglige nga ndé nga za comédien on néglige nga ndé lobanga mona c'est négligé non batiaki qualité Pululu trop de voyage ezako leke minga kokende po eno asali ne 2 ans kokende Angola asali inane akebo ya umeli lero esala mabongo bato babosana yo maleme donc il faut ça l'effort ozonga ngapi na voyage mingi nako voyager na nga na umeli mais non là na osala effort na koti na zongi c'est ça souvenir malamu na ticket nango pona Chico Pululu ezebele mais oyo na retenir na retenir lokola souvenir eza ba conseil ou apesinga récemment donc on dirait ayebaki que lelo za na été donc ba conseil na yoana et puis expérience scénique. Déjà, on a partagé les mêmes scènes plusieurs fois. Na Zouaki Ezalaki est important parce que Oyebi Chico Pululu déjà artiste expérimenté. Donc voilà. Et bon, oyo lobi papa yango ndebo moyena lobango ezate po motongo lobango esala nga bien mais on préféré o lobango na ndenge lobaka na scène penza kanga dinwaku yo lingi na lobanini oyo na sepelaki na ngote tango ye azalaki na bomoi ye moko azalaki koloba kanda na ye ezalaka lokola bolitz moko ya soso wana na lobi na bino na lisese eyaka noki. Merci beaucoup. Non, on voit autant vraiment ebele te bo comprendre que bat bazo zwaka ebele dans na tikié akinde pe na baninga basala mo interview. Merci. Merci. Bonjour Mobik ici. Ouais, bonjour, merci. On a morga cinquantenaire awa Chico Pululu azaki nani pona yo. Ouais, Chico Pululu azalaki un bon partenaire. Azaki collègue ponanga donc voilà. Témoignage ni on za malamu pona Chico Pululu. Manière na ye reprocher mutuna scène ils allaient vraiment différentes. Na batu belé. Donc si faut a bakisato a longolelo moko par rapport à scène en tout cas azena manière mo boye. Donc ando sala ngopo umuna make eleze nango yote. Kende za la moni mutu mususu aloba na yo tellement moni bat basé belé alinya loba po tant mususu comment mokondi soki ndeni mais vraiment dans celle avec ba manière mon boy je sais pas ndeni na kolobango. OK Mobiki ici baton so ba tala biso ba diaspora liwa Pululu ebete boti bino mbutu na ba diaspora en tant qu'artiste musicien et comédien un message nous ko lancer. Eza message à paix, eza ka message à kimia, c'est vrai. Makambo komelaka biso batu tolimbisana ndenge nzambe asengaki biso na libondeli na ye limbisa moninga lokolo linga yo pe balimbisa donc mutu azangi mabaza te toza biso nyonso ba congolais union fait la force congolais toza na temps ya olingana po to tombola culture et puis écolo na biso. Voilà Mobiki se lobby très bien l'union fait la force apparemment bolinganité. Mundela lobby. Oh. Ouais, apparemment bolinganité. Question na ngana tuna yo. Bolingona bino ko marka na morgue. Ceux qui mutu akufi nde boye ko like ça ba tapage na bino na morgue awa to landaka bino na ba micro na ba caméra. Mais tant mutu zana na bon assistance ezate. C'est vrai eza musala no sala mais moni kolinga kocha émotion te tango sa musala.
à comprendre. Déjà, Koloba, Batu, Bae, tapage, Tozano, Awa, tapage au Moni Wapi. Oyo Moni. Mais non, Oyo Komaka, Tolobela Siko, toi, na morgue cinquantenaire. Tapage, Ndeyo Moni, Ezaboye, tapage Ezawapi. Tapage Ezate. Faut pas que Luka coupe sa impression, ma bé, Nangonga, Batu Bazana passe. Quand on a bateau, Bolanda Bisso, on peut baser en passe. En tout cas, faut pas que Luka mélange émotion. Par rapport à la question de Bolingoka na morgue. Te Bolingozaka na morgue te. Bolingozaka na morgue te parce que oza omniscient, omnipotent, omniprésent pona oyeba nangonga oyezala morgue te nani azawapi nani osala nini. Et elingelo ba pete ke tangu nazana ndeko aosunganga na likamo tonga na osungi na likamoko nazwi numéro na téléphone na bengi talanga awa ba osunganga moni bilo mususu to lobaka te pona loba. Donc eza image ya bisonde et qui m'a bien en tout cas je vous en prie Bolingo ezali. Question na tunyo. Donc nazana envie à toler la pululu. Donc toler la pululu quoi. Ça bien pour na bateau pour la matanga pululu nde to bimisa matanga na mort to reposer wa puis moi de la faire ne sala. Soto longwa wa toke place des artistes batie moi combo na yo wana to longwa na toke explosion na terrain vélodrome. To vandi soir to zongi ba parler pour na bonga ma soir to eli soupo na olala et puis to prester après lobby to yo zonga pour na ko yingela pour na ketika yeko. Mais ba lobby ba kulu na kitambo ba okana bino ba artiste. Ngala nazala kuna chaque jour. Naturellement mona ba kulu na ngote bana kitambo ba bien do ba intellectuel. Do mambwana o biloba loba ngala okenda kuna ngala yankete. Fais pas banane ngai na mo na ngote pe ba nga so na yeba o yamba ngai er tu na prestara donc ba o yamba nga elo mo mabe ya kuna te era ba biloba loba batunde ba loba ba les on dit po ba bi ba kana bilo ba na mawate bo le la pululu te ba lobi ba bilo mo ebe na famille beaucoup fait là te ba bi ba beta père Alec na bana quartier mais comme il na lié matanga ngo ba beta ba père Alec ngote eza na ngo ga bongo mama mokiso la ndango obeba na batevele mais avec bino bossa ba biloko wana. Niveau ya des autres au baningi ba memela matanga bina fille c'est le pasteur na ko papola na des autres puis na pekisi na ba hypocrisie na pekisi pona yaki déjà depuis kala président bina file na sali o nyonso esengeli na sala na chekimia po ngakwe ko kuta des autres bitumba makofia wa bambeli batu bazotia na bapota metango kana komi na lobi kimia baningi bazwe bembaki no tia na stade nga lobi te toke velodrome on a lobby yango basaleli na sali on a ye tanke pasteur tokutana tosangana tokoma bomoko tolingana makasi donc o mususu wana na se ya kozala artiste ezaka l'amour makili ekutana tozaka ba pure ndezala kaka bato bazebele biso tokozala ensemble te yaka na moko mibale omona makili simba donc azali pena moninga malamu mpona ngai. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci.
Cameraman peut me couper avec le yabo. Mon Dieu, c'est un soda bien bazar. Voilà.